ana tela tera tiki mama na ete ana ana nangai Ça dépend de l'air, besoin de on a besoin fidèle internaute à Tindika Télévision. Merci pour nous avoir toujours branché na bétan de Mickey Nabino. Le lot bande ko balandi toye, koya ko la kisabino enterrement topé et comme la ki biso ezali sango ya ma ko mona bande ko la biso batika ki ba bon moy na bango na matadi ki ba la le to mona ezali animation na bango ezali ko sa malelo awa na terrain ya Vélodrome si que zomi biso bino mo ezali ko constater ezali vraiment pas si ko mona bande ko kotika biso na tragédie mo ezali vraiment ya pas si bino mo bozo ba réaction ba famille bandeko ndenge bazali kolela eza vraiment pasi bon continuer pena koyamba animation ezomi awa na terrain ya Vélodrome na kati ya Tindika Télévision. Merci na bandeko nyonso bo s'abonner bo partager ba merci na ba boss na ngai papi Kena Rifin Kisombe sans oublier mama Jeninda ya KMB futur député de 2023 na bo santé mon vieux Luka Stage Jésus na kati à Londres. Donc suivez les images en direct à terrain Vélodrome ici que je me suis à la matanga. Suivez les images. Massa, vous allez répéter. Bougez. Bandeko tozonga na bisika na biso tofanda. S'il vous plaît, tosengi na bandeko nyonso tofanda ndenge toesalaki lelo.
PC. Toza kosenga na famille oyo azali pasteur moko aya pour les jeunes de Kaya. Pasteur moko aya esika baza kobeta miziki na bamambre de famille pasteur. Toza kosenga na police amatisa bapapa bamama nyonso na garde kuna esika wana etikala polele bakorbiere eza koya deja.
Moueleki awa et comme libiso ezali vraiment passe ma casse. La trace de lignes de pylônes à haute tension, c'est dirigé par l'État congolais. Ne moutapé saka ordre national a tracé banzela oya ba pylône wana. Sikoyo l'État azali kolandela biloko wana nyonso te. Ezo sala passe ma casse. Tango opesi ba traçabilité nyonso oyo snel il faut alandela pour na construire ba pylône. Il faut peu qu'on veille sur que partout ba construire na se ya ba pylône ya ba haute tension te. Et donc ça la passe ma casse comme on la ba maman ebele boy ba kufa batiki bana batiki baleki ba et ça li passe ma casse. Hein? L'État a ba précaution pour na makambo to lingi soute loko e salama. Place au nyonso oyo pylône et l'onami pour na haute tension ya ba haute tension nyonso l'État a ba précaution. A ba précaution à éliminer bateau nyonso bandaku nyonso oyo ça construite na ba se ya ba haute tension. Vraiment s'il vous plaît na beti pena c'était l'État a ba précaution na ya ba loi. Merci. To ebite nino to koyi koloba na chef de l'État. Nino akoyi kopesa bango ekoyi kobungisa bango makanisi wana. Donc ni ata bapesi mbongo makanisa bato ekobunga te puisque bango nde bazaki kosala po bandako ebika. Siko lelo bango bazati bakeske mbongo bango bakozwa to nini bakozwa ekobikisa nini mama na ngai. Donc pasi na motema tozoyeba te toloba nini. Nyonso ka topesi na maboko ya Nzambe puisque ayebaki ezosalama. Donc naza oyo oloba te puisque monsu ezosalama pour chef de l'État ye moko ayeba nde nini na prendre charge oyo ekomi. Ando kita na sagya kino cha kamera. Ti bwana anga cha kamera mali boso boy. Yende. Ali bombe aussi regarder. On y arrive malade. Pour ce faire, avec l'autorisation de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, nous invitons Son Excellence Monsieur le Gouverneur pour son mot de circonstance. Nos larmes est un moment sacré d'union des Kinoises et Kinois dans la tristesse, également dans l'espoir des jours meilleurs. Au nom de toute la population de Kinshasa, je tiens à remercier particulièrement Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et père de la nation, ainsi que des Kinoises et des Kinois qui n'a aménagé aucun effort pour descendre personnellement sur le lieu afin d'essuyer les larmes des familles
et ordonner lui-même toutes les dispositions utiles à prendre pour les victimes et leurs familles. Ces remerciements s'adressent également à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tout son gouvernement, particulièrement leurs Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires, pour leur accompagnement dans l'organisation de ces obsèques. Je dirais avec Jean d'Ormesson, il y a quelque chose de plus fort que la mort. C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Vous serez toujours présents dans nos cœurs. Maman Esther Jibuna Mbungu, Maman Pélagie Igwagba, Maman Béatrice Kapalai, Maman Bibi Makese Luzolo, Maman Caroline Ngina Maru, Maman Naomi Bwanga, Maman Senga Tenda, Maman Luzala Mbala, Maman Voitou Seki, Maman Pélagine Dombi, Maman Micheline Lukombo, Maman Luzolo Lema, Maman Plamidi Danga, Maman Germaine Bilongi, Maman Jocelyne Bilongi, Maman Monique Samba, Maman Mangungu Kouloudoula, Maman Béatrice Dielufuma, Maman Bouampoutou Mapendo, Papa Antoine Mvumbi Bosso, Papa Jérémy Ngoma Mwanda, Papa Nsimba Kindwelo, Maman Liliane Yongo Makwela, Maman Gertrude Amba Mputu, Maman Bilonda Kalambai, la Bible dit dans Romains chapitre 14, versets 7 à 8, je cite, « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Christ. Enfin, la Bible voudrait tout simplement dire, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Christ. Je vais continuer mon adresse à Lingala pour que toutes les Quinoises et Quinois puissent me suivre dans la langue de notre ville. « 2 février 2022, ville Bisso, Kinshasa, et la Mukaki na mawa makasi. Mawa ya pasi makasi koleka. La Muki na sango ya bokuya ya pasi ya bandeko 25 mokoka. Tukumi bale na mitano mokoka oyo bakufaki na marché autre bengi marché pirate ya Matadi Kibala. Cauchemar wana ezali bongo accident ya bandeko bakufaki minei bakufi na balabala ya monene. Minei bakufaki na balabala monene. Tozali bongo na policier moko na wewa moko pe na bamama mibale bakufaki na balabala monene avenue route Matadi. Tuku mibale na moko, c'est-à-dire 21 personnes bisusu bakufaki liboso ya badeko esika wapi bandeko bataki marché pirate oyo tobengi Matadi Kibala. La vie ya moto et biso bateau ezali bongo précieuse pe ezali
ezali na risque mingi mwa likamo moke moto akei. Donc esengeli biso banso toyeba kososola pe kotosa mibeko ya mboka. Yango wana nakoloba boye liboso ya Premier ministre. Je parle donc sous l'autorité de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Exécutif provincial ya Kinshasa et kondima lisusu te bato ba respecter mibeko ya Mbulamatari te. Exécutif ya ville de Kinshasa et kondima lisusu te ba occupation bato ba occuper ba balabala pour kotia bandako to pe na kosala mombongo. Tokondima lisusu te bato batonga pe bavanda to basala mombongo. Le Premier ministre est très chargé. Aujourd'hui, c'est vendredi. Après le dépôt de la journée de fleurs, il va nous laisser notre charge. Ainsi, la cérémonie va continuer. C'est bon. Sera accompagné. C'est ta vie qui parlera. Ce crime pour les voir, c'est à vous. C'est à vous de le voir. Aimez-vous les uns les autres. Vie qu'il nous soigne, nous guérit. Être aimé, il y a le but résister. Qui sont le nom, seul le pouvoir d'être aimé, on ne peut lui résister. Après le CG de l'UDPS, nous invitons le secrétaire général des FDC. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, aimez.
famille, malgré la éducation, pas ses amis, parce que la coutume, la biso africain, mélancolie et ça la gueule comme un cas ici. Si tout le monde est à niveau, il y a totalité par maman par rapport à la papa. C'est le ban, parce que le papa est en voie de sucre. Alors, la famille, il faut qu'on a une gagne à l'eau. Bien sûr, on va pas parler. Qui fait des zambes, après ça, sur le cas Siwana, donc le motif va venir à la biso, la démêle là-dessus. Pour qu'il y ait la biso, et ça va beaucoup d'aller. Aux hommes à la biso, pour que la canne de ma famille, la biso, et ça va beaucoup d'aller. Merci. Ozali ko constate ndenge vraiment ezali moment moko ya pasi ya komona bandeko ndenge bazali kolela bandeko na bango vraiment na pasi malgré un gouvernement ici ko sala moins effort ya kotika bango pe bazwa moins temps na bango ya ko s'exprimer sentiment la bango ezali vraiment ya pasi dans nzamba tika pena ko ya molimo bandeko na biso nyonso parce que ezali ko sala pasi to moni déjà et comme déjà à la fin corps elinge kende déjà fidèle internaute pour continuer ko ba image na kata tindika télévision bozo mona nde bandeko bazé belé ezali ko sala vraiment pasi kala mingi te bazali ko tombola bako pour que ekende donc bon continuer ko zala pena brancher na tindika merci na Mati soit na sima caméra merci na Mike Luzaya en tout cas suivez les images on est presque à la fin mais na kati ya groupe ya 25 et si tout ça une commission c'est moi qui est le responsable de tous les 25 victimes alors nous sommes le président Mambo Sali gouverneur nous savons qu'il est décidé moi Bamaka baloba ina biso la suite après mais ce qui est déployé et comme mutu akoloba na part ya victime mutu ala lobi biso to yebi été alors que bani komona déjà mama ngoli beke de bon gouverneur a fait biso moi loko boka muke alors bani na biso la suite après Pona topesa mbote ya suka away